kondima patinetego oyo patiego moindo ajana patiego oyo kondima patinetego oyo patiego yo peki kolo bango eba tinie na batango badiagre nyotoego matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka mbote na bino nyonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino nyonso bolandaka biso libanda de partout na nzela bongo ya internet pona mbala yoko émission Baindo Bolamuka eyei lisusu kobundela loposo moindo kobunda na tina kozongisa conscience ya moindo kati na nzoto ya moindo utamwa ntango tomeseni koloba moindo anyokwa mingi moindo alei biloko bilongo banite soko baloposo mosusu bakolia tendon bakotindela biso bisuka soko baloposo mosusu bakolia ngulu bakotindela biso makoso soko baloposo mosusu bakolata bakotindela biso na tombola na basuvatima na bango moto afandi na mabele tonda nkita moto yo afandi na mabele tondi na bomengo moto wana nde mozangi ya yambo moto wana nde mobola ya mokili po nini tata oyo akeli likolo na se soko tokoloba ata nzambe oyo asalaki mokili oyo atiaki bomengo na mabele na biso na kozanga ntina po biso moko tozala bebe observateur nango bato mosusu babeneficie na yango tokolikia te po yambo tokala bankoko na biso basoservaka na nyonso bazalaki na posa basala ebende bayebaki mabele kani ekokomaka bongo libende bazalaki na posa ya kosala soko pyramide bayebaki koutilize mabanga mpona kotonga pyramide bazalaki na posa ya kosala soko sculpture bazalaki na posa kosala peinture bazalaki nyonso bie bazalaki na yango posa bankoko na biso bamisalaki kasi po nini uta mwa ntango moindo akomi lelo observateur ya mokili moindo ayebi te asala nini abandela wapi atambolela lolenge kani tolobaki na manaka eleki uta moindo ayambaki bonzambe ya bapaya ba religion importée ba religion étrangère epai kani moindo akoma observateur ya mokili epai kani moindo akomi kotala mokili mpamba amitié lokola moleki nzela awana mokili moleki nzela oyo akolalaka 80 ans oyo akolala plus de 100 ans amibengi moleki nzela kasi bayoyo batangisi moindo wana kaze moleki nzela bayo wana baze ko se servir na bomengo ya moindo yango ne songenzi na fumukusu kia munzala mpanda na ngola mokambi ya religion africaine tolobi religion vutoka pe bongo président ya lisanga ya bangunza ya mfumuki mbangu batelemi lisusu na eleko ye pona kotangisa nsiku miansemono anza mibeko miabikela yango balobi vutuka vana mpambu uvidila zonga na esika obungela na bayeba simbi biso lelo to balandi biso lelo moindo abunga esika kaka to mokolo kaka ayambaka bonzambe ya bapaya ndesika rupture spirituelle esika boyebi inspiration boyokani ya malonga na tata keli likolo na se pena milimo ya bankoko na biso ekatanaki tokoma kokambe mabongo na milimo mia bapaya oyo ekokoka te koinspire biso lolenge eze koinspire bana na bango ekokoka te kote ya biso lolenge eze kote ya bana na bango bon talantina moindo akota bongo na pasi akomi bongo mopaya na mokili moindo ayebite akobandela wapi kasi na manaka na biso ya lelo tolingaki penza tomeka kozala mwa mokei ya kokita
kotalisa bino bandeko bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo, kotalisa pe bandeko miike oyo bazwami kuna na diaspora bisika na bisika. Lelo Moindo akomi eloko ya kosakanela. Lelo Moindo akomi instrument oyo bakogrataka na moment ya distraction tango yonso balingi instrument pe akoreklamaka te. Mingi tango tozalaki bongo bilenge, moto na moto azalaki bongo na ba ambition na ye, moto na moto azalaki bongo na ba projet na ye. Ebele bazalaki koloba ngai soko na kokisi 18 ans na kosisa déjà bete lo na ngai na âge ya 20 ans na kozala déjà constitué na libota na ngai, mwasi na ngai soko mwana moko na kofande pai na nga na koyeba kotonga ndako na ngai ya malamo, mwa soko motuka na ngai ya moke oyo ekosungaka ngai na ba déplacement na nga. E mosusu pe na eteni na bi ngai soko na kokoma déjà na 21 ans na kozala déjà actionnaire na kosalaka boye na kosalaka na ko investir boye moto na moto moko na moko esika azali amisalelaki makanisi to pe projet ya bomoi na ye. Elolenge moko pe soki eze basi pe seka bazalaki bakomolo bangai déjà na 18 ans fona zala epai na ngai, déjà na 18 ans fona zala na mbongo, fona bala mobali ya misolo, il faut na benga mamwasi ya mbongo, basusu pe bazalaki na ambition politique, nga na kozala femme moko na ko exceller na politique, ngai na kozala savant, moto na moto se permetta ko se doter na titre oyo ye asepelaki komipesa. Kasi tango oyo bato toze ko pesa makanisi na biso to toze ko sala ba projet ya bomoi na biso, yambo tobosanaki mabota ye tobotameli, yambo tobosanaki likabonini iye tobotameli na mokili. Adage moko ekolobaka soko na botami mobola to soko na botama mobola tango mosusu faute eze ya baboti na ngai. La faute revient aux parents. Kasi soko na keiko kufa mobola tango mosusu tolobi bien tango mosusu faute ekomi ngai. Soko na botama mobola faute ya baboti po ngai na hérité oyo bango basalaki. Kasi soko na keiko kufa mobola eze ngai. Alors nalobaki lelo to meko solola ya kokita po eze kosala motema mwa mpasi kotalaka ndenge lelo jeunesse africaine, ndenge lelo baindo baze ko ndongwa baze ko tepa moindo ebite ati ya mutu wapi. Tozongi tango oyo toze ko sala ba projet ya bomoi, moindo to bilenge oyo bana oyo ba ignorant ba yebite libota nini bakitaneli to ignore likabo nini to yei nango na moki. O mosusu alobi ngai fona zala na exceller na politique, o mosusu alobi ngai fona zala actionnaire. Kasi mwana tango akobota maka akoyaka na bilembo nyonso oyo akozala lobi deja kaka mokolo abotami na mokolo akokufa na ye eyebani na oyo ye kosala na mokili eyebani. Lelo moindo lokola tobungisa bonzambe nde ba faculté nyonso ebungi pa ya bankoko na biso mingi bana ya baindo tango babotamaka
bango moko yambo bayaka kotika bankombo mwana tango azali kobotama esi atikaki kombo yeba kobenga ye e mwana wana bankoko bazalaki deja koyeba mwana oyo ayei na elembo oyo bo épargner na oyo na oyo na oyo eloko boyali ya te eloko boya mela te eloko boya simba te yango moni bakoko mingi bakokisaki maye bazalaki na nyango posa etango christianisme yei nyonso babengi bondoki kasi soko ezali na bible balobi mwana oyo akobotama kombo na ye kozala Emmanuel oyo kolakisa nzambe kati na bana Israel wana ezali mabe te po esalami epai ya baloposo pembe po esalami na religion importe eloko wana ezalaki kaka ebe epai ya Yesu te lelo nazwi opportunité ya koyebisa bino epai ya baindo ezalaki fréquent mpe na mabota mosusu te lelo oyo bameki kosimba nano kinkulu na bango na mwa bokeba bavivaka yango na ino elelo na mabota ya bafutuka mingi baphénomène wana eze mwana ye amipesi kombo pe apesi ntina ya kombo peu de fois elembo likambo ye kosala na mokili kasi tango oyo bato bakanisi na baprojet ngai na kozala moto ya misolo ngai na kotonga boye ngai na kobala boye bato wana ndenge toutoloba tout à l'heure baze ba ignorant ya réalité ya mokili yeto ekokuta tobosani loi ya karma tobosani bambano ya baveki antérieur na biso potolobaka yango milimo yeto zelelo eze milimo ya sikate tomizalela tango bayebisaki bino tous ope isiba oyo nyonso moto asalaka na mokili ya mosuni ata okei okozonga be mpona kofuta biloko wana nyonso eze kokanga mabota mabiso esala bambeba ekomplika ba existence ya mabota ya bato oyo tango toze kobotama mingi tobotami suba malédiction ya ba makambo mosusu tokoti environnement yezingeli biso milimo mingi tobeleli uta 1491 eze milimo ya bondoki eze milimo ya bondoki mikolo mize koya tokolakisa bino 151 psaume magique toko comparango na psaume biblique bokomona esanganeli wapi ekabwaneli wapi na psaume basaleli na magie na psaume basaleli na biblia bino moko bandeko balandi bokozala na ntango bokojuge tolingaki toloba par là que milimo mingi tobeleli ba Elohim ba Adonai ba El Shaddai nyonso e ba mizukra soko banani tobeleli kuna na hela bouddhisme kuna soko ba jine nani tobeleli na islam eze milimo oyo toebeli mituna mankolote oyo epai na biso etongite kasi ebomi etongite kasi détruire esekwisi kasi ebomi esangisi te kasi epanzi sikawa moto oyo tango mosusu tindamaki pozala ngangabuka donc moto ya mayele ya mino nganga euti na ngangu oyo eze mayele moto yaki pozala ngangabuka nakozanga koyeba okoli na ino esika moko te na nature yango po pozala nganga ya buka fofanda observer nature po sima na yango lokola nature eze na milimo mobimba lokola bankoko na biso bayebaka banzete nde bongo soko na nzela ya ndoto te na nzela ya transmission na nzela ya incarnation verticale nzete koki se révéler pa ina yo ngai na simbi mabombami ya kobikisa soko cancer soko diabète soko tuber soko te na nzela ya ndoto bankoko na yo bayebisi yo kenda buka boye sala boye ekosunga maladi boye pesaka bato yo bazali na problème ya mabota yango bankoko na biso babotaka na bango na césarienne te
po biso bankoko na biso na ntango ya zimi bayebaka deja ko protéger mwasi ya kumbi zemi na mwana oyo aze na kati ya zemi. Biso bankoko na biso bazalaki kokenda kopesa bomoi, bazalaki te kokenda kolongola bomoi soka akei kobota. Kasi lelo tokolikia kobota ekomi lokola etape moko ya riske na bomoi ya bato. Mwasi soko nano akitisi te bato nyonso baze likolo akozala to akokende ekomi lokola nzembo loembo moko boye akendeki kobota ye na mwana bakei, akendeki kobota ye atikali mwana nda azongi mokili ya molimo, akendeki kobota aboti morne, akendeki kobota ye akufi mwana atikali, ekomi nzembo. Moto oyo akanisi azala moto ya misolo, me misolo ezeli pamboli mobimba te. Omoni na bereur wana yango lelo bozo komona même na orchestre na biso lelo tout le monde veut être leader, même na beyamba oyo ya colonisation tout le monde veut être patron, PDG, tout le monde veut être pasteur. Nzoka nde na bonkoko moto na moto azali koyeba ntina de le bas âge bazali ko observer mwana bazali koyeba likabo mwana ayei nango bako orienté na domaine yango facilement baloposo pembe lokola bango batamboli na bonzambe na bango bayebaka ko orienté bana na bango bayebaka ko orienté ba étoile na bango ya na kokokisa mayeba yaki kosala na mokili. Bana na biso na bomwana bana oyo bazali kokanisa kozala moto ya mbongo ba orienté ye lolenge kani, ba orienté ye lolenge kani esoko elembo na ye ezete ya kozala commerçant na pasi yo akuti na mboka mwana wana fwa koma commerçant po akuti ba parents bazene lokote ba parents bakomi ko imposer mwana wana ye bakoteka soko eze awa na République démocratique ya Congo mikolo loko eze mikolo ya moi yo mona ka baninga te baninga bazoko sunga pe baboti na bango batia ka mai na motu akei ko tambusa batia ka malala na motu bakei ko tambusa mwana oyo boyebili kabona ete soko tango mosusu ye tinda makite azala ka sika mingi makelele ze ye sika ki a vivre mingi na sika nature ze ko respirer mwana oyo po bino baboti bolingi abanda kosunga bino na kibolenge na kibo mwana na ye bokotisi ye na nzela ya koteka lokola tozali na mokili ya libebi mabe komande malamu malamu komande mabe moto mosusu ayoki ye mawa mwana moke penza boye ya mwasi bazali kotinda ya teka ma yango ezali na combien ma yango nyonso soka teke kosala ka 2000 francs mwana yaka ma yo ezali ya combien ma ezali ya 1800 to ya 2000 nanga na kokabela o 2000 mais ozape mwasi malamu obika soko kolio kozala mwasi malamu apesi 2000 na likanisia détruire mwana et voilà ezali na bilembo mosusu oyo mwana botami nango po ekokisama ekosenga te ntango mosusu a passé na ba relation sexuelle avant 18 ans. Ezali na bilembo mosusu mwana wane kosenga zala protéger non na atala na ba film pornographique mwana wane sengite akota makasi na mokili ambiance amela même pas alcool mwana wane sengite azala sika loyenge ambiance ezali makasi mais na kozanga koyeba bato nyonso bakosala ka projet ya bomoi lobi na kozala moto kingandi lobi na kozala moto kingandi bakomaka moto ya ntina po lobaki na makanisi na yo to po ezali na baénergie moto fois disposé po lobi to nsima ya lobi azala moto ya ntina tokolikia na manaka mileki totunaka bino lelo bato bakei mingi kosambela en espérant kozwa eloko moko kuna mboka nini mokili nini eze bato bakangaki miso tango balobi amen bakuti ba gratte-ciel eboti tango balobi amen ba autoroute eboti moto nini azali na nzala asambeli soko alobi amen atondi nazali koleka liboso ya église moko à ma grande surprise un pasteur, un papa responsable azali koteya bato soko adana f bali ya mbuma te ndenge tofandi boye tolobi kaka losona madesu ekita losona madesu ekiti tofandi boye tolobi soso ya kotumba ebima soso
mateya ya boyauli, ya bolema, ya botao. Mateya yezangi tina. Mais loposo pembo ayela ki na mateya wana, ayebaki esika a détruire yo. Esika kani ya yebi mokili ekobongwa na kana mosala. Po tata keli likolo na se asala ki mosala. Bomo ya moto ebonga kana mosala. To sali ba projet. Nakozala millionnaire. Tango mosusu te ozeko sala projet wana. Obotami na libota oyo. Mbongo ya Minerval baboti fo batindo kendaka kosenge pa ya banoko. Ingeta makanisi ya bato bakotilaka yango clôture te. Oze libre ya kokanisa olali okolamuka lobi président de la République eze makanisi. Mais réalité, accomplissement. Accomplissement. Moyindo asali projet. Abalisi projet na ina réalité ya bon moïté. Pona koma moto ya mbongo, il faut na sala quelque chose. Il faut na zala na elembo ya misolo. Il faut na benga milimo oye accompagnaka misolo. Lelo oze komona ba chauffeur na ba receveur surtout mingi ya mboka na biso République démocratique ya Congo bayebi koluka mbongo 4 heures babimisi mituka babandi kobula 21 heures bakoti mituka oyo tango mosusu bakosalaka 2 fois versement ya kolomotuka soko versaka 30 000 francs ye moko akoki kobima na 65 000 to 60 000 yaye mais atikali soko na 2 heures du temps kobanda 21 heures ya koti motuka te 23 heures ya kokenda kolala a dépenser $50. Mais moto wana miloba ya kozala millionnaire yango bomonaka ba chauffeur soko kaka mokolo moko abulite akomi mwana ya soso terme bango moko ba utilizaka atolomi na makadam pona kobelelaka baninga babwakela ya ta 1000 francs akota malewa système loposo pemba tiei sentiment loposo pemba tiei ambiance à la portée à tout le monde et si koze komela masanga elingaka musique masanga na musique masange bakisi sukali bololo ya masanga moto akoka lisusu te moto atatikala kozala président fan club ete esika ze komelela bakomo benga e président akamba ta équipe moko ya bana ya 8 ans te makomi preso tango ayoki preso kuna musique eze kobeta lelo pe koma phénomène DJ baze kobwaka ona micro lelo baze kobwaka wana patron Kadima Mukendi wana tata Kivuya prêtre bibelu elekili boso na yoko tepa kokenda kozonga lokola masanga baze yaya na leki na bondumba okay na bondumba et cercle vicieux wana eze makasi koleka na baindo banso nakosangana na relation sexuelle ndesika transmission egi ya malédiction eze lelo balobaka bosangani bokomi moto moko bon 1 plus 1 tikala kozala 1 te mais tokolimbola eze ndambo moitié soko bosangani nde bozongaka moto moko isalamaka mingi na tango ya rapport tout complot ya besprit kasi voix yango epesaka mingi malédiction la preuve en est entre parenthèses tokozonga soko kutani na mwasi moko abotaka te balakela ya koboto te ata yo oze na fertilité oze soko na bokasi ndenge nini
oko subir sort na ye okoloba te ke lokola ngai na zenela keli wana te ngana ko finir par kobotisa yo bokobota te bokokabola malédiction elelo na bato yo na bilengo yo bakanisaki bomoi na bango bakozala bato ya malonga bakozala na misolo bakozala na bozwi bato wana bazangi kotia ba mur de sécurité baboti ba orienter bango te bango moko pe ba s'orienter te po bana mosusu pe ba bebi sima ya baboti moboti encadré ye moko soko na baninga ye moko soko na kolanda kolia komela akoti na nzela ya moibi akomi maboko milai akoti na nzela ya bondumba mwasi akomi mwasi ya boulevard pona ko gagner na lombangu salaka pasi sikawa soko keyo komi na tango yango lobaki 24 ans 25 ans 30 ans yo lobaki il faut otongandako il faut bala il faut somba mituka il faut za l'actionnaire il faut za la politicien bilembo wana monanité moto ignoraka tango misoleze ko monana eze tango chance na ye ekomi na maboko ndenge bomo ya moto eze na le haut et le bas chance peze na le haut et le bas yo moko na ino kaka na bomo ina yo soko pemi omati fokita eze kolakisa ndenge mokili ezali soko loboko no ya mobali eze na bokasi loboko no ya mwasi eze na mwa bolembu toze na période faste na période ne faste toze na positivité toze na négativité phase na neutre yango esalaka courant normal nako kita nako mata yango eze kosala bomoi kasi chance tango yeyi chance eze moko parmi ba mapamboli o ezingelaka bomoi ya moto mosusu akoza na chance ya misolo metango mosusu azena na elakeli akutananga na basi ya mabe eze leso mobimba tokosimbango nike po tina nsiku mia semono anza yango wana po eze kosala pasi omoni matière mingi bapesa eze kasi totala esika bayi politiki bakumbi lisusu bato tolandi bango nano tozongisi pandila l'air esika boye bomoni kasi lipamboli balonaka yango bakobokoloka yango bakoprotegeaka yango soko nazali na chance ya misolo na nga na investir yango na nini nakosakanela bana ya bato o nakuti mwana ya ndunda po azali na pasi fond ya commerce na ye eze 3000 francs nga napesi ye 5000 mpo nabebisaki moseka na ye ingeta nazali na mbongo nakabi soi disons me naloni nini nga nakabeli ye 5000 me nazwi ye kimoseka na ye oyo eza valeur ya bomoi na ye mobimba etango yonso mwana wana kokoma mature azali kokanisa moto adeverge ngai mpo nazalaka na kokelela mpo na 5000 francs apesaka ngai yango asakanelaka ngai ebandi kokotisa onyongo na mokili ya molimo spiritualité c'est comme ça c'est bizarre mbongo chance mapamboli bakobokoloko yango lelo bozali komona bokomi bainstrument ya bapasteur bokomi bainstrument ya soko ya bato soko nini na koloba lelo komona moto moko afandi nazali koteka mai ya bangunza basala na yango nini bakenda na yango wapi otangisi moto mokili te fumuki mbango atekelaka bato mai non totika na ino kosambwisa yango bonkoko yango totangisa moto basusu bayiba biloko ya bato tango mosusu pe bamona bango te tango mosusu pe bayoka te bakolo biloko kosaka akenda na esengo ya yiba alia amela mekolo biloko kosaka losambo eze na lolenge mibale makanisi ya moto eze maloba pe eze losambo donc losambo eze maloba mayokani ndenge toze kosola boy na maloba mayokani te o eze makanisi
elakeli mpe eza ebongo. Etango mosusu bondoki oyo biso lisanga ya vuvamu tolobaka existaka eza ebondoki wana ya makanisi ya motema mabe, motema likundu, motema sopiso. Moto moko ayibaki mama wana kei ya saki. Tango mosusu mbongo oyo yibaki yango ayingaka memela mwana na hôpital soko makile silaki soko nini akomi kuna na hôpital mwana akufi akanisi alobi mwana nanga akufi po nazangaki eloko ya valeur ya koteke soko nazala na eloko ya koteke mwana nanga kokai kokufa te. Nga moto nazalaka na chaînette nanga tata nzambe moto oyo azwaka chaînette na ngai nga lelo nazangi mwana po nazangaki eloko ya valeur ya koteka. Yo kanisi soko yo sombisi mai ya bangunza moto oyo baze kolela bomo ya moto ebunga po na eloko ya iba. Non moto ayeba kosala rétrospective ya bomo yi nalobaka na 20 ans na kozala malamu nalobaka na 30 ans na kotonga po nini natongi te. Tobandi kotala ensemble soko tosangisi makanisi tolobi système loposo pembe atia système ya mabe ya loyenge ya ambiance ya milangwa oyo permettre te bato bayeba ko investir oyo permettre te bilembo ya bato eyeba kosala bana basali bondumba na basage bana batali ba film porno na basage epesi bango baposa ya mabe lelo bana na République démocratique ya Congo na este ya pays ba adolescent bilenge basé ko violer mibange nzoka epai na biso bolumbu ya mokolo eze sacré bolumbu nano yango moko eze sacré tango yo bango batindi bilenge wana na ko violaka baboti na ko violaka mibange ingeta bayebi ke ba détruire génération nyonso futur nyonso po bana wana bakurire lake mwana ya bongo tôt ou tard pasteur abenga ye soko akoisie na campagne ofulukami soko akoisie na campagne ozwi délivrance. Non tosakana na délivrance te mingi na kosimba na bino bandeko na ngai ya diaspora bino boze victime ya makambo ebele ba stress tellement eleki bino tellement bino mingi source ya information na bino ze YouTube mingi moto mosusu afandi kaka na ndako un aventurier akoloba kasi boyeba mokosi boyeba escroc autilisaka lokuta sous forme ya bosolo yango bapesaka ya accès c'est-à-dire botikanga na meka kolimbola mokosi soko ye faluka belir atia bipale atia malasi na lokuta na ye omoni ngai ngai tango na bota maka nazalaka na nguya boye ngai ekomaka ngai bako utiliser lokuta po babenda bino misolo loi ya mokili ya le haut et le bas bino bandeko na ngai boze kolanda ngai de partout bino bozali ozalaka na misolo okweya o batwa d'araignée nde kangayo bakangayo maboko me bokomaka na degré ya ko accepter biloko wana poni okokama moto yo alobi yo bakangayo maboko soit disant ye évangéliste to ye pasteur ye nano asimba misolo te oyo yo simba na bomoi bongo ye nanya kangayo maboko ya moni yo lokolo zaki na misolo kwei yo nde bakangi maboko ye tango mosusu uta zala prophète soit disant uta zala évangéliste uta bomoi na ye ebanda atikala ko simba te tango mosusu misolo yo simba bongo ye nanya kangi ya linga kangola yo o simba déjà bambongo ye nanya kangi nzoka nde moto soko afandi akanisi alobi non na simba ka mbongo mena salaka
nasalelaka mbongo yango na lolenge kani. Mbongo na nga naliaka yango ndenge nini, nalonaka nini na mokili, nasungelaka yango bato, nasalaka ndenge nini. Nazalaka na mbongo, naboyaka baboti na ngai. Nazalaka na mbongo, naboyaka bandeko na ngai. Nazalaka na mbongo, nakomisaka bato ya quartier lokola biloko pamba. Nanyongisaka bato, nabetisaka bato fimbo, nakutaka bato batelemi na mir na nga nalakisaka bango ke naze moto ya misolo. Bato wana bakenda banyonga balela. Mokili eze juste. Tata mokili akomona me moto kaka na mwa ndambo ya misolo anyongisi mitema ya bato ebele boy. Bongo soko na misolo ya zena yango ekokoba te likolo. Akokoma ndenge nini akosala bato ndenge nini. Voilà tango mosusu be sheko yaka na bomo ya bato. Eze mbata, eze leçon o lobby soko saleli yango réparation ozongi misolo ekoya. Misolo mosusu ekimaka tango nango ya kolongwa na maboko kokoto ekokaki. Omonaki yango po ezalaki na maboko, nyonso koteka ekosimba, nyonso kosala ekopesa quelque chose. Et à un moment donné ekozonga na kati ya nzoto bozwi ekiti. Bongo tango yo bamboka lokola ba France esali recours na planche à billets. Bamboka lokola États-Unis eke ko defa misolo na Chine. Nanya loki bango. Nanya loki bango. Bamboka lokola soko Italie soko nini baze ko defa misolo. Bakangi bango batwa d'araignée na maboko. Bamboka wana pe lisusu fe sokola ba mai ya bangunza fe zwa bazelo ba pembe ya mapasa epakola na matama ezwa soko ngadiadia soko uiri ntiru bakirifuiri babanda kokanga na maketo non Égypte première grande puissance na mokili tango moko ekwei lelo tomonaki Euro 16 a Panzani États-Unis lelo azali komona ndenge Chine azali kouna kote pape komata likolo. Il y a le haut et le bas. Likolo na se. Yo moko ndenge opemaka. Soko lingi opemaka kaka likolo matako kate oko kangama pema pe otiki mokili. O aspire, o respire. O mati, o kiti. Yango wana bomoi. Otie lokolo moko, otie mosusu. Oye komaki liboso ekomi sima. Oye tikalaki sima ekomi liboso. Yango wana bomoi. Moto nini akoya koyebisa yo soko na tekeli yo mayoyo babengi na yango zebola mayoyo ngunza kingandi nde apesa nde kokenda ozoi délivrance. Oye kangi ezali kozanga mai. Boyaka bakosokola yo bakotungula bino soko mai yo mama mobimba bakomi kotungula yo mai. Lianze koti yo na lokolo lelo tsombokila ekoti yo kaka. En tout cas butu soko ebimito kolala kimia te. Moke esika moko balobi pasi oyo zeye koyoka po bakotisa yo bambodi na nzoto, bakotisa yo mabanga na nzoto. Babandi kofina libumu, ozala mama, ozala tata, bakofungula yo elamba na miso ya bato. Bakofina yo libumu, bakokamola yo tina ba partie intime po baluka babimisa bambodi, mabanga, soko ndika, mais soko sende koti yo na mosapi. Okoki kolala nango mokolo misato te. Bongo libanga. Na nzoto ya moto babimisa milangi. Basimbi yo boye babimisi milangi. Bato mosusu bakosalaka soko mabulu, soko nini bakende kovuzula biloko batimula yo. Mais po nini ba délivrer République démocratique ya Congo te ce pays le plus sale du monde. Salité ze molimo mabe. Po nini babandi na kokangola mboka te. Po pays yo eze riche, tokoliki ya babita nango bakozala ba riche. Pays yo eze pauvre, babita nango ba pauvre. Po nini ba délivrer système te.
mais fallait pas banana ino na ko délivrer bateau ba kotisi zododo. Loisir. Tozonga na ino ba responsable. Tata mokolo, mama mokolo, ya mipesi po babimisaka ye biloko, délivrance na ye babimisaka, mais ata bino bato boze na ino na mikili ya poto. Bo vivaka na bato oyo bakumba christianisme awa. Bisika nini kuna bomonaka batimola mabulu pona koluka délivrance a bato bapindola soko banzombo, soko ba mongusu, mais ça fait mal au cœur. Les lois dans la République démocratique du Congo, on a un grand pasteur soi-disant, azeko télévisé biloko abimisaka banzombo, abimisaka même misekete, et azeko bimisango na ba parti nini na ba parti intime na se abasi, abimisi moselekete, abimisi nzombo, abimisi soko mongusu, délivrance. Toko tuna po nini te na sima bozongaka na ba famille oyo babimisaka biloko na mapango na bango, babimisaka bango ba mabanga na nzoto, babimisaka bango ba mungusu na nzoto, bozonga bokenda kotala ba vi na bango ebongwani wapi, ebongwani li esika nini? Distraction e biloko wana ezevuli na loposo pembe. Ayebi ke boko tikala kozonga batoto si longtemps boko attribuaka pasi na bino nyonso sur le plan spirituel boko kokate kozonga na physique. Or soko mondela yebaki ke malade ya libumu pasi eze nzombo nde azeye kosuwa michopo, malade ya motu pasi eze mabanga nde eze na cerveau, malade ya makolo pasi eze basende nde fandi kuna. Mais po nini akosala bopito sophistiqué, po yenda kumbaki christianisme. Et voilà, bato bakomi limité. Nzoka nde soko moto à comprendre que pas ça c'est comme on est sur le plan physique. Ou soit, nalobaka na 23 ans, nakozala moto ya misolo. Po nini nakomi moto ya misolo te. Tant mosusu nalobaka yango, po moninga na ngapa betaka lisolo kozala moto ya misolo. Po nalandelaka bilembo na ngate, nazalaka moto ya misolo. Po nini bobola yingeli na lombango, po na geraka mabe. Na geraka mabe, menga na geraka malamo, po nini na koi, po na lonaka mabe na batiraka mapambolite. Et c'est un paramètre moto na moto face à la rétrospective ya bomo inaye. Ba mema binote o yakobimisaka o yakotiaka moto o yakobimisa nini soko babimisi nzombo na bomo ndozo imosala nde obongi te totala via baindo nyonso esika bazwami ezena bizaleli moko o ekangaka baindo nyonso na bino bozena mikili ya poto na bawe bazena ngai ya welongo misolo na bango elia makamalamu na basi ya ndumba misolo ya baindo elia makamalamu na milangwa soko si alati eloko liboso na motu na kofande sika nini lelo balingi lisusu babar te komi ba terrasse o sike ezeye na bisika bato bakoleka mingi wane sika zeko tala bibelo atala ka basima loko azena mbongo loko azena mbongo ici faut benga président apesi ndambo obenga président bakombo nyonso ya bato ya misolo bakufa o babenga edokolo apesi akanisi lolenga zeko kabambongo lolenge zeko botama nzokande a force ya kobebisa misolo mais n'habite soko to sala ka analyse moto mosusu akotisaka 10 000 francs mazena dépense il y a 25 000 le jour okokoma moto ya mbongo mikoloni ata olobaka ata batiaka oloboko ona kotaka na église moko balobaka oya kozala moto ya mbongo ya libota bakomaka moto ya mbongo na losambo te okokozala na mapamboli ya kozala moto ya mbongo il faut sala quelque chose na mosala ndoko comprendre que mapamboli ezekuya kofanda to kangi miso sambela jeune ya 100 jours ndoko mi moto ya mbongo mais botala nano ba vi soko ezeba échantillon te o ba brandisaka baluki bomo ya moto moko nde ba pesi témoignage boze soko 5000 fidèles na église ba telemisi 3 personnes
ngai na sombi motuka po basalelaki ngai prière 3 personnes sur 5000 échec ya ndenge wana mekola ndenge wana fo ekangama soko ekole moko eza na 5000 élèves résultat ya d'état kaka 3 personnes nde bazwi d'état même bokokaka kodiscerne te bokokaka kososola te église eza na 5000 fidèles bakotelemisa soko bato moko misato mpo bapesa témoignage ye nde abongaki ye nde asimbaki misolo mpo basalelaki losambo mpe bondimi yango. Est-ce que boyebi te bato bakotekaka kwanga balukaka kwanga moko ya échantillon ya pembe akoki mpe akenda kosomba yango quelque part mpo etekisa bakwanga na oyo ya kopolo kasi lolenge moko bazali koyokana na bato bakopesa batémoignage mwa bipanganza biloko ya pamba bizangi ntina bakomikolaka bino bakoya moto boya limbolaka boye moto boya tekaka poudre oya tekaka huile oya tekaka soko parfum oya tekaka soko faux de teint nyonso wana spirituel o mosusu basusu pe soko bango bakoya na parfum te bango baye na bokoko oya tekaka ngadiadia oya tekaka uwiri ntiru bakiri fuiri oya tekaka soko maya bangunza oya kotekaka soko soko manchukina oya koteka mais finalement moindo aze koyeba ko se situer te moindo yebi ko se situer te to uti wapi to komi wapi pe tuze ko kenda wapi chance eza na le haut et le bas ko kitana ko mata bomo ya moto nyonso eze na liboso eze na sima oze na loboko ya mwasi oze na loboko ya mobali nyonso esalama mibale oze na période néfaste oze na période faste courant phase etumbaka ba pareil courant phase na phase na neutre pour pesa courant normal bomo ya moto le haut et le bas yango esalaka stabilité ya bomo ya moto bakosa bino te bayila bino masolo te oyo eze ko détruire bomo ina bino oyo eze ko komisa bino ba esclave yango bino bandeko mingi bazena na mikili ya poto bozeli kokomela ngai basusu basi ya mabala basakaneli bango po bapesa bango soko auction spirituelle fo alala soko na berger soko na prophète po libala na yo bonga fo bima na ino na ngai soko nalali na yo soko olamuki okende sima tango okolala na mobali na yo nde esika nyonso ekomi malamu yaka na soko na 30,000 euros soko 5,000 euros totia na enveloppe totia kuna tango koya lobi o elimwaki me bofongola makanisi moindo zala maele tolobaka oyo tolobaka moto na moto asala ba projet kaka ya malamu mpona bomoi na ye nakozala moto ya misolo nakozala moto ya mbongo ingeta po nini ekokisami te eze na ba projet sans appui spirituel eze na ba projet sentimentaliste to ba projet sentimental soko to koloba bongo bolimbisi eze na ba projet oyo ezangi suivi moto na moto ye bakotala bomoi moto na moto atala bomoi système loposo pe mbaya nango ekangi Afrique nyonso yango ba charlatan pe babimi na Afrique nyonso ba charlatan babimi na Afrique nyonso tokoliki ya boko souffrir na mokolo mwalelo lokola etando eze penza ngonga bandeko etenya régie bazeko ko talanga miso mbai bakomi na motema sopiso po etando eze ngonga tokokoba manaka oyo po nini maetolaka eze kokokisama te distraction eze moko ya makambo ingeli moindo nde ba charlatan ba profiter sima nango soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa bongo matondo na tata kwa ku image bango penza nde mosala kitoko yango esaliki bolanda biso na lolenge elongo bani kuna na mosika na ndako na nga mosala na zeko mona ndeko na nga coach matumona e paikani penza mindule ya lisanga ya futuka vana pambu vidila e bongisamaka ponini te ndeko mbo ndeko kivu ya kuna mopanzi oyo bazali bongo mokomi ya bamwangisi nsamu ponini te ndeko bakola soko tokotanga bango te kozala penza mwa mbeba bino nyonso bandeko balandi mbote kimio mabota mabino tokutani na bino na poso ezali koya pona manaka isusu matondo mingi.
na pasi yengo atako ndima pasi nete yengo oyo pasi yengo moinga aja na pasi yengo atako ndima pasi nete yengo oyo pasi yengo Yo me pico lo bango, que va a vivir, na pasango va a llegar, yo